Bande ko balandi tika ete nzambe na ngai apambola bino lisusu. José de Jésus moto na nzambe mwana na nkolo ekela mona yawe. Oui, tokutani lisusu na nzela na filme oyo réalité ya libala. Réalité ya libala. O mabala oyo tomonaka ezali na apparence ya libanda. Réalité ya kati pe ezali ndenge mosusu. Oza komona ndeko mwasi na libala avandi. Ndeko mobali avandi na libala na mwasi na ye. Kasi eza koleka na kati toyebi te. Réalité ya libala. Tala ndeko mwasi oyo na zemi munene presque à terme. Kantine ya mai kilo aluki pe mutu akomemisa ye azali te. O ezali penza pasi. Abundi atomboli yango ye wana aza koya. Réalité ya libala. Azali marie ndeko mwasi na mwana moko ya mobali oyo zemi na ye ya mibale. Mwana mwasi kitoko ya pembe penza nga na benga bambeli ya minu. O mbeli ya minu penza. Mobali na ye pe ye wana aza kolia na mwana na bango ya liboso bango wana baza kolia na bango. Ndeko mobali ye wana pe asilisi kolesa mwana. Mama pe ye wana enalembe ozo matana banzete bo. Nzambe. Sungaka kaka. Sungaka. Réalité ya libala. Ndeko mwasi olingaka obala. Ndeko mobali olukaka libala. Tala réalité ya libala ya ngoyo. Tolobi nyonso mabala nyonso eza boye te. Chérie, s'il te plaît. Yako sunganga yo kitsangai. Eza kilo makasi. Est-ce que yo za aveugle? Ou bien ozali zoba po mona teke ngai naza kolia. Natika biloko nanga pona yako kitisa yo kantine wana. Parce que yo zali inapte, zali goy. Ko provoquer ngate pardon. Nzambe yo. Yango makambo zolo bananga te. Na betelo maboko te. Te loba limbisa manière na lobeli yo. Yebi depuis quand yo longwa ki nanda ko ke kotoka mai. Oza sûr que yo kende penda kotoka mai tala ko provoquer ngai te. Na lobi éviter ngai pardon. Oh Nzambe. Oh passe. Continue eza kilo makasi s'il te plaît nazoko kate yako sunganga pardon. Vanda wana soko kolala wana. Passe mingi. Oh quelle punition. Azolia nae. Chérie s'il te plaît. Chérie punition boena salinini s'il te plaît. Keban koko keba. Et passe. Réalité ya libala. O ndeko mwasi azomona na libala oyo. Je souhaiterais à personne de vivre ça. Na butu ye wana. Na moya zako travailler na ndenge moko akosakana te. Nzambe na bomo. Mutu akosunga ye azali te. Soka bwakami na mbetu kao. Na zemi ba fatigue zemi. Aya. Na ba fatigue ya mosala. Yo. Wala musena brusquement bo. Kendo selanga mai namela. Yelanga kopa mai namela. Nalobi kende kozelanga kopa mai namela s'il te plaît. C'est le lamuka noki. Nazuka nzoto passe s'il te plaît. Yo, lamuka nzoto passe nini? Goigo ya mwasi. Nzambe. Choix exacté papa lobi. Yango penza soumission ngo kaka yango yo. O Bible lobi femme soyez soumise. Yango nde soumission Bible lobi. Namoni totanga verset wana malamu. Kende noki inapte zoba paresseuse. Sala noki elanga ikopa mai namela. Femme soyez soumise. Bana basi au Bible senga bazala soumise. Soumission yango. Ngande naza komi poser ba question. Na bandeko basi bozolanda ngai. Soumission ezali oyo obieza mosusu. Ndeko mobali maza mwasi na yo te torture ya boyeli kambu nini vraiment. Ongo sala nini? Papa nalala s'il te plaît na elio maite pardon nalala. S'il te plaît nazo kanzo te pasi kanga munoko na yo.
Alors so na si somela mai oya kozongisa kopo oyo nani bakoko na bino bakolamuka nzambe o ebongo maloba na ye zileti te soka papoli yo maloba o réponse ndeko mwasi nzambe zwa kende ozongisa yango kuna boniko nini yo cuisine ozwaki yango wana mpo bafourmi baya komatela yango nzambe na bomoi oyo eza torture ou bien eza nini bandeko basi botalelanga likambo oyo bandeko basi bozolanda filme oyo botalelanga likambo oyo réalité ya libala olingo kende wapi nazonga nalala papa nana kopangusa ngai opepolanga bangungi zwa nzambe o réalité ya libala ye wana alamuka tongo batongo chéri biloko na yo eza prête olia naza pressé nazokende s'il te plaît patron na ngai azoderange nga mikolo nazoya retard zela natielo kasi na thermos omema nabi nake mosala nabi nalii kolia te mwana na yo ye wana apesa ye biloko wana lia nalinga totambola nzala boye s'il te plaît nazokomprendre te likambo nini ozolia su biloko na nga te mikolo et puis ozorépondre nga d'une manière trop agressive chéri yebisa ngai est-ce que biloko na nga eza lisusu kitoko te nazolamba mabe soki ozoluka réponse na ntongo oluka baproblème eza ngai te nalobi patron na ngai alobi so nake retard akolongolanga mosala mwana na oyo naza na nzala lesa ye naza mwasi na yo ozoblesse motema na nga nazosala nyonso mpo na yo nani azoblesse motema moninga yo azoba balobi femme soyez soumise à ton mari likambo nini yango yo fali ozala une femme soumise non soki nalobi yo tosi yango ndenge nalobi yo quelle soumission bible ezoloba yango te ozosala nalobi pesa biloko mwana nalia mais naza femme soumise nase soumetaka naza une bonne femme oui je suis une bonne femme naza mwasi malamu mabe nini nasalaka ona je suis une bonne femme ndeko mwasi omitali mpenza olobi me tata oyo likambo nini nasalaka ye omitali mpenza olobi baeffort nyonso nazosala na ndako oyo mais pourquoi mwana mobali oyo azose comporte boye omitali mpenza osali baconfession okoti bapriere ogene nzambe na ngai oza na problème te ye nde aza na problème ye wana na ntongo ake na boutique wana camarade meilleure copine ya mwasi na ye semeki na biso boni bonjour ndenge nini yo naza malamu ndenge nini baaffaire ezokende malamu liste ya biloko oyo opesa ngai s'il vous plaît babiloko oyo nyonso ok camarade na ngai aza na chance lobango lisusu soki nasombeli ye biloko oyo te nga na ye tokoyokana te en tout cas bébé wana falia bien s'il te plaît na libumu s'il te plaît nazosepela pena mobali camarade na nga koyo abeta libakwa malamu mobali ya bien wana zali la seule la meilleure chose oyo nzambe apie nga na mokili eza ye zela napeso biloko sengi aye na liste ya papier asala ta surprise boye kosala malamu mpo baréponse oyo ezopesa mwasi kuna bazileti oyo ezokatela ye kuna ezali pasi j'espère obosani eloko te nyonso liste nyonso osengi yango wana baboîte ya miliki basucre combien non esali $45 la vie est bonne l'amour est bon merci ok pesela ye mbote o échange problème te soki ye mwasi na nga opesa ye reste wana au revoir ye wana akeye amemeli mwasi na ye biloko asombi baboîte ya miliki asombi bafromage asombi banini asombi nyonso esengeli ya kosomba réalité ya libala José de Jésus moto na nzambe mwana nzambe na ngai ye
nzambe na bomoi biloko nyonso asombi ake nango epai ya 02 ake nango epai ya 02 epai ya makangu nzambe o réalité ya libala na promettre yo oyo ezali mbala ya suka na koya retard oyelinga biloko yango naya nango te pourquoi naya nango te biloko nyonso abi tosomba ayeli nde likangu nzambe na bomoi bana mibali yango bandeko basi bazalaka na confiance na biso ata mokie ete biso mibali te bino mibali ngai te pardon ngai te bolongolanga na liste wana yango bandeko basi bazalaka na confiance na bino te bino mibali nga aza boye te pardon te José de Jésus te ngai te pardon ngai aza ya nzambe nga naza de Jésus bolongolanga na liste oyo na ndako kuna ozotorture mwana ya bato mwasi ya kitoko mbeli ya pembe bapesi yo likambo non namoni ekomi mosika nazonga chéri toza nango kaka soki 20 heures apamba non s'il te plaît fo nazonga s'il te plaît nakokolala libanda te soki nazongi te ekozala malamu te eloko ya bato eza kaka ya bato mobali ya bato aza ya bato mwasi ya bato aza ya bato ka mwasi na yo nayebisaki yo s'il te plaît nalobi mwasi na ngai kala te nazoboya ye nalingaka na ngai liso ye te eza nde yo me moye nalala libanda te nzambe o kiangani bakongo baloba ye wana malgré ere elekaki alobi nga nazonga kaka epa na nga ndeko mwasi mpe kuna mbeli ya minu atala boye soki 22 heures soki ere nini mobali oyo azoya te likambo nini ekomeli papa boye accident likambo nini awa ye aza komitungisa ye kuna aza koduma na ye na 02 yango bato misusu ka nzambe alakela bango mabe ifo nzambe alaki yango mibali bakufaka vana na vie mpenza tala makambo osalaka mwana mwasi bato na zemi ya monene boye akati pongi ayokelaka ye susi aza wapi akoya erne ye wana ye ata bonsoir te ata bonsoir te nzambe na bomoi réalité ya libala ikena oyo elingi oloba nini elingi oloba nini makambo osali elingi oloba nini na nini ozoloba na nga yo eza susu na kobanga nga su te ngai navandi libandi naza kosinquiete mpo na yo nayebi te likambo nini ekomeli yo oye mpe oreleki nga même pas bonsoir est-ce que yo existaka natuni te est-ce que yo existaka mpenza liboso na ngai ngai natindaki ozela nga libanda ou bien ngai natindaki ozala sentinelle na nga oza mobali na nga naza na devoir je m'inquiété keba nalobi keba s'il te plaît naza na humeur moko bien te lelo zala mosika na ngai s'il te plaît bacoup d'été tekoleka kala te pardon après avoir komema biloko kuna baninga mpe bayebaka te bayebaka moninga na bango azalaka bien na libala mobali atiaka ya l'aise lelo lisusu na butu oyo ekomi ya mikolo nyonso obieni ya mikolo nyonso kwa 8 epai ya 02 oleka te lelo nakolekisa yo te ifo yebisa ngai epai outi s'il te plaît nalobi okoleka kaka soki oyebisi ngai outi wapi mikolo nyonso ozoya ndako na retard ozopesa ngai te explication moko te epai outi lelo okopesa ngai explication okende epai te naza mwasi na yo naza na droit ya koyeba place yo okendaka nzambe na bomoi nzambe pardon s'il te plaît nzambe na bomoi nzambe s'il te plaît oboma ngai lelo oboma nga na volo na oboma yo te nzambe na nga kati keba bete mouvement lobi na tongo mpe na baninga na ye boyebi te oyo elekelaka ye na ndako en tout cas oza na mobali malamu lobi aya kosomba biloko ebele awa ozokamwa boye nini kosala sambla comme so ayelaki yo biloko te na ndako mwasi asutuki bon abare yango kaka
Bon, nakobi ke nakosala semblant te, mais réaction nanga, bon, s'il te plaît, bon. Oui. Ebongo eloko nini okamwe nayebi ke bebe wana aza kolia malamu mpenza, aza prendre soin na ye malamu. Ça va toi? Oui. Mobali nanga c'est un homme bien. C'est un homme très bien. Asombaki biloko awa. C'est vrai? Ça va? Oza bien? Oui, oui, ça va. Naza bien. Nakende ndako. Noyeka siko, s'il te plaît, nakende, pardon. S'il te plaît, nakende natika ye mwana ye moko. Zela na apeso quelque chose awa. Ndeko mwasi azolala banzala kuna na tongo tia komeleza te, babwata miliki esombami awa. Zwa ndunda oyo, s'il te plaît. Yo foliaka mingi matiti, s'il te plaît. Foliaka mingi biloko matiti mpona bebe. Merci. Kako bakabeli ye yango akende lamba. Na nzela mwana mwasi mayele sili. Ayaki na liste ya biloko akosomba awa. Asombeli yango nani? Mpona ndako na moni yango te. Awa pe ndeko mwasi atikali ya raisonner. Ndeke bokobeta libaku ke baba koya kotuta yo na nzela na moto. Pasi. Aye kosomba biloko asombeli yango nani? Réalité ya libala. Mibali. Mibali nyonso bazali boye te. Certains hommes, oui, certains hommes, mibali mosusu. Okokolo bape la majorité des hommes, mais na mibali malamu. Ndeko mwasi azokanisa, na melati kala, nazo bondela kuta tikela ngata nazomba ba miliki ya ba sachet ya poussière ya mike. Na monaka ngote na misu. Ya soki ndo somba liste ya biloko ebele asombelaki yango nani? Likambo oyo nakamwe. Nayebi te. Azobombela nga likambo eske mwana mobali oyo alinga mwasi mosusu pembeni? Eske asalinga mwasi mosusu sanke ngai nayeba? Na ba retard oyo azoyaka mikolo nyonso? Non, nandimi te. Ma fille, makanisi eza wapi? Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Namonaki yo te penza. Nazalaki vraiment concentré na makambo misusu nazokanisa. Il faut za makasi. Tango za ko perdre makanisi na nzela eza malamu te. Nakendaki na boutique, naleki na wenze nasombi mwa biloko. Ça c'est bien. Mais biloko eza ya basomba yango na boutique te, basomba yango na wenze. Non. Na lutaki nde wenze nalingaki naloba. Ok. Ba jeune femme mariée à lelo. Bonne toujours que bomba. Nakende pardon maman, s'il vous plaît, merci. Problème ezate mi batela malamu. Réalité ya libala. Réalité ya libala. Oyo monaka na libanda eza makambo mosusu. Bango baumela. Bango basali soki combien d'années? Oui, c'est vrai. Baumela kasi. Koumela na bango ezali facilité. Koumela na bango ezali facilité. Koumela na bango balekisi bibale, bakatisi bibale, bamata banzete, bakita banzete. Koumela na bango eza na makambo ebele. Nzambe asungaka. Et voilà, yewana aza kolesa bébé. Naposa kolela. Oyo naza ko vivre. Ezali penza pasi. Azo kanisa penza savon ya kosukolata elamba. Ezalaka te. Nyonso ekoma pasi na pasi. Ndeko mwasi azo kanisa. Azo kanisa na nyonso ye azangaka. Mobali ndenge pe abimaka na yer moko.
naza na besoin mbongo nasomba savon. Savon esili na ndako. Malheureusement mbongo asomba savon na tongo eza te. Donc lelo pe tokolia eloko te. Est-ce que aza malamu koleka ngai? Oui? Makambo nini ozoloba? Nazoloba mwana mwasi oyo yo préféré koleka famille na yo. Ye nde azo mérité ba biloko ba provision osombelaka ye par rapport à mwana na yo. Tala kofinga ngai te. Olingo wangana. S'il te plaît, yokanga malamu. S'il te plaît, nana mwasi mosusu te. Provision wana nakendaki kotika ngo na église mpona borfelin. Est-ce que vous avez vraiment la conscience? S'il te plaît, il faut ça l'attention ou ça l'attention tant que vous causez la nzambe makambo. Na côté les mawate na se changer na yo, moi c'est à comprendre te. Webi valeur à donter na église. Oh, ya kosukola te elamba ezali te. Me ndeko mobali oyo eza kosala boye ezali famille na yo. Ezali mwasi oyo yo olobaka je t'aime chérie. Ezali mwasi oyo olobaka tu es le soleil de mes nuits. Ezali mwasi oyo obengaka mbeli ya pembe. Pembe na yo ekati nga basusi nyonso. Pembe na yo ekati ngai epangusi ngai ebelisi eguérir bapota nyonso basi ya mokili bazokisa nga. Natikali kaka na yo. Oh mibali yoka ndenge bolobaka. Metala mwasi yango epai ya komi. Ah pasi. Ah bavandi journée mobimba ya malonga ya kolia ezali te. Butu pe ekoki okobondela mwana kaka bongo. Mwa biskuit mwa nini akolala na ye epongi ezalaka ya nzambe. Ye wana ye ayaka kaka butu. Nini? Nazo comprendre te. Elo ni se comprendre te. Nalobi so sala nini wana? Nazala kolalisa ye. Okopesa nga biloko te? Olobi biloko te. Te biloko te. Nalobi mai. Nandaku biloko oli eza te. Mais yo lobaki oza na mbongo te tozela ti le weekend bakofuta yo. Yokana kebisa yo. Nalobi sala attention. Yo bosani te kenga naza mokolo ndako. Biloko nyonso na ndako eza yanga. S'il te plaît. Totikalaki na fufu poussière te lobi. Ata mwa kopo mibale. S'il te plaît. Ngai penza na eta na ngai yo. Fale na lia te na mwana oyo totikela ngonde yo. Pasi. Nakokondane yo te. Nakokondane yo te. Ah. Akalkile na mwa kopo fufu etikalaki lobi. Mwasi azemi alia te na mwana na ye. Batikela nde ye tata mobimba. Outi epai ya 0D. Est-ce que oliaki te? Ezali pasi. Ezali vraiment pasi kasi nzambe ye moko asunga. Pe nzambe asungaka kaka. Parce que soki asungi te pasi na pasi. Ye wana koti na cuisine. Oyo ndeko mwasi atikaki. Mwana alia na tongo. Ye alia yango butu. Alie na yango butu.
ezali pasi akoti na cuisine azwi nzungu alie loso nyonso mwa moke oyo ndeko mwasi atikaki ndeko mwasi alobi na ntongo mwana oyo soki abandi kolela o naboyi soni na quartier oyo avide tout sikoyo epai ya 02 kuna oliaki te ezali baéducation ya mibali ye wana mpe na ntongo azobongisa mwa bainstrument ya mosala soki aza boyi mason soki aza me osilisi biloko oyo nyonso olobi na butu sikoyo tokolia nini na mwana na ntongo nalobi oyebi oyo okosala olingai nga nalala nzala na libumu vide s'il te plaît nalobi lelo lamba avant na mbongo nini miyoka soni yo moko ike na miyoka nzambe na ngai nasala nini opesa ngai libala ya boye libala oyo bapesa yo ezali ya bien motema no ya mabe nde ezobebisa libala oyo yango nde oyo réponse nzambe akopesa yo toloba motema mabe ngai na yo toyebi bien ke nani aza vrai motema mabe nalobi bandela lisusu mwana olobi bandela ngo lisusu nayoka yo encore une fois loba lisusu osala nini eloko nini olingi osala ikena eloko nini olingi osala ntango ozoyoka susi ya famille na yo te okosala nini nalobi yo osala nini pasi eloko nini olingi osala eloko nini pasi réalité ya libala ça c'est la réalité du mariage eza na makambo ebele ndenge nini mwana aza bien me mpona nini oya kaka kosomba biloko na niongo ofuti mbongo na nsima s'il te plaît limbisa nabosanaki kozwa mbongo epai ya mobali na ntongo ntango abimaki obosani ntango bamure mibale balekisi bolingo obosana te ndenge s'il te plaît nabosanaki azalaki pressé ça va oza ami na ngai yo akopine na ngai oui s'il te plaît nakofuta yo lobi d'accord merci problème te ok merci mobali na yo ayaka kosomba cash mobali asombaka kashi yo sombaka kaka na niongo yo wana ke omela biere akeba eboki ntango akoba eboki akobimisa mpenza mbongo place ya biere mbongo ekobima ndenge nayebisa bino famille nange eza spécial lelo nakenda osomba provision mwana mwasi yango alobi soki nyama oyo soki combien nalobi ozokakola ngai nini pesanga biloko na prix nyonso olingi napesa mwasi na ngai alia mwana na ngai na mwasi na ngai tika bango balia batonda pendant que je suis en vie omoni na vie na ngai soki nakufi nalamuki nakosekwa lokola mwana mwasi mpo na yo linganga mpo ya osilisa mbongo na ngai non ngai ata na vie oyo ekoya na obalaka mwasi na ngai wana mbeli ya mini mwasi malamu mwana mwasi wana spécial bino mibale boobala te bozela nini boobala kan awa ozokumisa mwasi na yo aza spécial ozokumisa ye aza spécial awa me na ndako mwasi azomona spécialité yango te mwasi azomona spécialité yango te oyo ezokumisela ye awa ezali pasi ndeko mobali et puis yo moko déjà na libanda omeli 4-5 bières eza na combien 4-5 bières eza na combien après yo tikelaki biso combien na ndako quel égoïsme pasi ezali pasi na baninga bazosolola sur les mariages ye azokumisaka kaka mwasi na ye ya pembe mbeli ya mini azokumisa ye na monoko me na maloba bakamarade bavandi ozokanisa mingi s'il te plaît nazokanisa camarade na biso chine mbeli ya mino eloko moko ezolakisa ngai ke aza heureuse te s'il te plaît aza na mariage libala moko heureux mobali na ye atiaka ya lese te
non naza sûr te apparence oyo apesaka biso nazo sentir deuxième sens na ngai ezolakisa nga ke mwana mwasi wana asalaka semblant eza réalité oyo te azovivre na kati ya ndako oza sûr aza bien eza kaka baimpression baide aza bien la vérité ke aza bien ok d'accord mais nazodute aza bien ndimela ngai aza bien ok ça va ah na ntongo bolamuki mwana fièvre ata mbongo akosombela komprime eza te elambama ya malili kaka nzambe akosunga fièvre ekokita le Jehova Rafa le Dieu qui guérit ye wana akobikisa ata mbongo akomprime eza te akobanda kutu kokende hôpital yango ndenge nini oyo ezali mpenza pasi mingi ezali pasi mingi kasi nzambe ye moko asunga mpe nzambe asungaka kaka oh pasi ah fièvre mwana ntango eyaka esinyalaka te mai esili nakotia mwana na elongi mwana oyo nakotika boye te ndeko mwasi alobi ilfo naluka solution fo naluka solution ye wana na zemi ake kaka kodefa solution ezalaka nini kaka kodefa ti mobali ake na ye bandeko basi foka nzambe apambolaka bino foka nzambe atiaka bino loboko foka nzambe akaniselaka bino mpo oyo bino bomonaka na libala mama comprendre te mpo na nini lisusu azokende mbangu na eta oyo aza nango boye oui apesi ngai ata kutu mbote te aleki estce aza bien mama quartier akomprenaka jeune fille oyo te ndeko mwasi ye wana aleki mbangu akei oh pasi bandeko mibali badevoir bazopesa bana basi réalité ya libala ezali makambo mosusu ye kuna mbangu epai ya camarade uti pardon zata na 1000 francs te nasomba comprimé pardon pesanga ata 1000 francs penga 1000 francs s'il te plaît oh pasi mingi nasomba ata mwa comprimé moko ata para yango pesa nazoya me likambo yango eza nini nzambe mbangu nazeli malembe te mwana mwasi azoniokwama boye likambo nini ezali likambo yango nini explike ata ngai te oh mbangu na pharmacie salameki mwana aza kolenga na fièvre oh ye wana zwi mwa para mwani 500 francs tike 5 ya kozwa retour na yo te ndeko mwasi akipe retour mbangu malembe vitesse kuna nzambe na bomoi nzambe na bomoi réalité ya libala mwana mwasi aza koniokwama sur la terre eske bamabala nyonso eza boye na mwa mbumakisi na ye asala nini ye wana atelemi mbangu parce que kuna mwana aza kolenga na fièvre ezali pasi mwana atikaki na fièvre ye wana mokongo pasi genou evimbi melisa na mwana kisi s'il te plaît nzambe aza komona nyonso bien aimé Dieu est juste et fidèle
nzambe apesi yo mwasi malamu oza konéglige ye. Oh, nzambe apesi yo mobali malamu oza konéglige ye. Oza kokende koluka mosusu libanda. Bien aimé nana yebisi yo ke oyo mosusu ozoluka kozala malamu koleka oyo. Eloko nini penza yo oza koboya ye? Eloko nini oza kokimela ye? Oyo nyonso yo oza komona ya mabe, vandisa ye loba na ye. Loba nalingi ozala boye, nalingi olataka boye, nalingi ose komportaka boye, ekozala malamu. Kasi ye wana ke koluka 02. Et voilà comme d'habitude na butu. Ah. Donc comme mikolo nyonso komo sepela kovanda libanda, Junior abelaki lelo. Na defi mbongo epai ya uche efona zongisa. Ah. Donc wana ba rubrique asika oye nango ha. Ba rubrique asima ya kosengela nga, ba rubrique asika ya kosengela nga mbongo. S'il te plaît Kena. S'il te plaît na vivre mingi na ndako na yo. S'il te plaît. Si patience nange koma na suka te. Ozela ki ozela kanisa ni na vanda libanda penanga na zela yo tiero. Po finga ngai. Na ofinga yo te. Rubrique asikati Junior abelaki. Ah. Eza pasi. Ezali pasi. Aki asimbi Junior bo fièvre zata. Oyo ozala ndenge nini asamela ye komprime. Mwana balobi abelaki oyo. Hein? Junior. Oza bien? Oui. Oui. Eh. Wopi mwana mwasi oyo. Oza bien te? Oui, oui. Mwana mwasi aza. Yo lobi mwana abelaki garçon abelaki ye. Ezali mwana mwasi oyo lobi azo mwana lobi azo bela. Mwana mwasi oyo. Junior, ça va? Oui, je veux bien. Oui. Ça va? Oui. Oui, ya ça bien. Yo za papa ndenge nini oyo. Yo zelaki omona ya kufi fièvre na salle d'urgence na condamné ote. Rubrique asikozu ya Junior. Yo na memi Junior na bango wana balali. Ezali pasi. O nyonso ndeko mwasi à vivre pendant la journée. Alobi etali ete. Rubrique asika. Ezali pasi. José de Jésus moto na nzambe mwana na nkolo ekela mona yawe. Rubrique ya sika mwana belaki. Ah. Réalité ya libala. Jeune fille olingi obala. Yeba que le mariage c'est un panier. To balaka pour le meilleur et pour le pire. Le mariage c'est un panier. Tango yo tomboli yango, o tomboli meilleur, o tomboli na pire. Olingo lingate ezalaka bongo. Le mariage c'est un panier de tout. Tango bayebisi au couple wana papa wana na maman wana basali 40 ans. C'est-à-dire na 40 ans wana moi bambata pe ezalaki. Ba incompréhension ba mu comprendre ezalaki pe ebele. Mais ba surmontaki yango. Bayebaki na kozwa solution. Bakokisaki pe 11 ans, 17 ans, 22 ans til elo 40 ans. Ndeko mobali alala ndeko mwasi alobi fona fouiller ba poche moto. Tato yo tato aza pena mpiaka ye neloko te. Na niongo ya batu kuna ngai fona futa niongo ya batu. Ye wana ke ko fouiller saki na ye oyo akenda nango musala. Chemise alataki lelo eza wapi. Ndeko mwasi azwi pantalon. Cheke pantalon jean donc cheke yango na poche bandi na aller ake na retour abaluki kota ba claustra leki na simanda kuna ba annexe akoti kuna kota ba annexe atala nzambe na ngai biya bambongo
billet ya bambongo. C'est vrai nga na keko 2 fois 1000 francs. 1, 2, 3, 4, 40 000. Alongoli na ba 10 000, 10 000, 40 000. Azimbongo na ya zongi. Azata na ba 200 000 hein. Wow. Ah bana mibali ya mitema mabe bazali. Ish. 40 000 francs de komwasi alongoli. Azongi na epe na mbetu. Ezali pasi. Ezali penza pasi. Ezali pasi kasi nzambe ye moko asunga. Me yo okera soka lamuki awa na mbetu yo zate asengi mai awa me. Oluka ba problème ti. Ezali pasi. Oh le mariage. Asako yanduka. Encore bana basi pe balingaka mibali ya milaiti. Tala mona mosi atu. Mona mosi yake. Est-ce que tongo tani? Tongo tani ngeni. Mbala moko pantalon. Ake directement pa iba next ezalaka na si. Ah pasi. Directement. 6e sens. Bimisi ba 10 000, 10 000 na yo. Tika kiango ezalaki combien? Tongi tangiango tiens ba 10 000 yasika. Ba 10 000 asika we vita obima da banki te do. Do sala musala ba pesa kombongo. 40 000 ezangi. Mwana mwasi ya zunga mbongo. Mwana mwasi ya zunga mbongo. Tongo setanaki. Ndeko mwasi alobi na futa na baniongo. Après tokoluka ya kotia na ndako. Malembe kasi te yo pe bambangu zemi ona bambangu bo ai. Mwana mwasi azo mona o bamona kate. La réalité du mariage. Réalité ya libala. Olandaki mwana mobali wana encore bino boningika ya mandefu. Aza mulai, aza la costaud. Mobali aza na mandefu. Yo aza baguna nga. Baguna yo okoyeba, okosentir. Zala calme. Mobali aza balingaka mobali pona apparence te. Ndeko mwasi aza kokanisa. Aza ko réfléchir. Azalaka na ye na mbongo. Jusqu'à quand na ko continuer na libala ya boye? Koseka na ngai ekomande kolela, mes larmes, mon sourire devient des larmes camouflées. Nasala nini? Tina atindinga tina kendo contrôler na ba poche na yo. Oyo azali jar ya mobali alobaka na nga te que je t'aime, je te rendrai heureuse. Nasala nini? Natika libala oyo nazonga na ngai pa na biso bien nasala nini? Réalité ya libala. Bino bolinga mibali ya babogart. Mobali ya bogart azala na aspect oko sentir. Balingaka mobali pona apparence te. L'apparence c'est rien. Linga mobali ya kotia yo à l'aise. Mobali oyo kozala na mbanda te, mobali oyo kozala fidèle na yo. Mobali oyo akoya ta na lipa bolie. Mobali oyo aza capable ya kosomba ta lipa. Azali mobali. Yozo luka baspe. Zela baspe. Camarade naza wapi uche. Nani? Ikena. Ça va? Undiroza na kandali kamini. S'il te plaît, bolo bate naza mutu mabe. Est-ce que moni mwasi na ngai awa? Nazoka motu na nga. Mwasi na yo awite olonga wa yasela 2 heures. Aye kofuta niongo ya biloko ya defaki semaine mobimba defaki afuti ngai te. Ingolo bani. Ozo sala semblant ou bien? Awite futa niongo ya biloko ya defaki semaine mobimba. Ok, tout va bien. Peut-être, bon, na perdre un peu contrôle, s'il te plaît. Naza na mwa makambo na mutu, désolé. S'il te plaît. Omoni bana ya basi, soki biso basi, soki toana bazemi.
omoni tozalaka mpenza ya moko na bahumeur moko mpe ya bien te, faut tozalaka l'aise, il faut toliaka bien. D'accord, d'accord, na kezongi ndako na kozela ye na ndako. Ok, d'accord, merci. En tout cas, je sais pas namoni oye na humeur akanda mpenza, likambo nini yango elekeli bino? Yo linga mobali ya mandefu ti, mobali ya pembe, mobali ya bogar. Kaka ndenge nalobaki ya quelque chose ne va pas na kati ya couple oyo, nayebi ke mwana mwasi abombelaka biso makambo, mais elongi na ye elakisaka nyonso. Ekoyebana, ekoyebana réalité ya libala. S'il te plaît, mobali na yo ya na boutique sikoyo. Aye na boutique, oui aye. Oui, aza komitungisa, azoluka yo. Oh. Vanda, vanda nene, vanda, s'il te plaît. Ezalaki faute na ngai yo moni. Bon, nabimaki na tongo na yebisaki ete nabimaki tongo tongo. Bon, nayebai bien kakoluka ngai, il fallait nazonga avant, mais naza komitungisa. S'il te plaît, ayaki na boutique na ngai azalaki na humeur à bien te. Oui, s'il te plaît, komitungisa te, toi aussi. On sepelaki te na humeur na ye, je sais pas, problème eza na problème. Non, non, maintenant je suis convaincu, oza bien. Nakanisaki problème ekomeli yo. Non, ça va, non, non, quoi accompagner nga te vanda na yo. Hein? Ok, merci. Au revoir. Ndeko mwasi avandi. Zela kako ekoyela o awa. Oyo ekokomela yo yo ndoko yeba. Oyo ekokomela yo awa yo nde moto koyeba. Butu ekoki. Finalement moyibi azongi. Mbongo nangeza wapi? Mbongo nangeza wapi? S'il te plaît, nazotuna mbongo nanga. Mbongo nangeza wapi? Mbongo nangeza wapi? S'il te plaît, arrête s'il te plaît. Ndakundima te ke yo ganga likola 40 000 atatoli. Kaka 40 000 nazu. Combien de fois napekisa yo simba mbongo nangai? Napekisa ote simba mbongo nangeza wapi? Nalobi pesa mbongo. Ubeti ngai nakobaki so bambata lisusu. Ezali pasi. Ezali pasi. O lingolo bokeapi. Na koti na ke kolala. Nazalaki kozela yo ozonga. Yango nde oza kozonga, oza ko apprécier ba effort nanga. Na kozela yo ndenge ni na appréciaka ba effort na yo. Olala libanda. Lokolo ozela anga libanda. Tikala libanda. Akangi porte. Akangeli porte kolala libanda. 40 000 nanga yo zui. Lokolo zela anga libanda mikolo nyonso lelo kozela bien. Akangeli porte. Bien aimé oza kosala boendeko mobali. Aza mwasi na yo. Ba torture oyo oza kosala ye. En fait, na mokili to
bukaka kaka oyo biso tolonaka. La Bible déclare la vie c'est une sémence. Tant que les ciels et la terre subsisteront, les froids et la chaleur, cette loi de la semaille tali penza afasaki ni wana afongoli porte abongama na ye akende musala nzambe na bomo yango nde ekoempêche yo na kozala paresseuse ya femme. Papa ikena nasali yo nini mpo na nini oyini ngai ntina niveau oyo likambo nini bolingo oyo prometaka ngai l'amour je serai heureuse dans ta maison yebisanga likambo nasalaki yo ya mabe na changer s'il te plaît nazokoka lisusu torture oyo te ngo ebeloko osalaki nakoyebisa yo bolingo na ngai na yo esilaki depuis yo oyibaki mbongo na nga tala yo banda na linga yo tala oyebi kolata te oza attractive te kaka bilamba ezanga tino lamba otalaka bana basi na balabala ndenge balataka te bazoséduire mibali na bango mikolo nyonso eloko nini yo osalaka kaka basuki ya maboko yo oyebi pri ya kabelo te yo tala yo kaka ozokwanza salite leki yo mingi oyebi ndenge basalelaka balait de beauté te baparfum ya bien nga nasali yo nini mpona rendre vie na nga mivera ozokwanza ezali likambo nini yo oza na mbongo te ya kosomba lait de beauté biloko nyonso bana basi basombaka o basedisaka mibali na balabala mpona nini yo lataka yango te mpona nini oza sali te boye eloka malongo ya kolata na nzoto ezali te yobi bana basi combien nakutana na bango na nzela baza propre bakabelo batalon banini ozokwanza très sale pasi ozokwanza bakabelo ozoloba basomba yango na mbongo oyebi pri nango babilambo ozoloba wana basomba yango na mbongo batalon ozoloba basomba yango na mbongo bamanicure wana bamanzaka oyo olulaka bajeune fille wana na balabala batiaka yango na mbongo baplakage wana mpo baplake yo manzaka eza mbongo bapédicure eza mbongo en fait mwana mwasi aza mbongo mpona maintenir beauté na ye eza mbongo siko oyo opesa eloko te oye na 200 000 francs obombi no na ndako alors tu t'attends ki akende komibongisa nzoto na mbongo nini wandoki oza vrai ndoki wana demba bangala balobaka oyina demba likambo nini ozolela nini pasi nalembi nakoki lisusu kosuporte ndako wana te ndeko mwasi asandi nyonso abomba sekret ya ndako na ye abomba sekret ya torture mobali asalaka ye lelo asandi shwa eza te esengelaki asanza kaka aloba nyonso façon bazotorture nga na ndako misère nazovivre bokoko ndima yango te nazokanisa te la dernière fois napakola lait de beauté nazoyeba te motema na ngai eza kolela douleur nayebi te libala na ngai bonheur joie ekenda wapi nazosala effort mpona mobali na ngai me pasi ndeko mwasi asandi nyonso asandi basekret nyonso abomba pasi nayebi te oyo ezali rêve nazovivre lifelo na kati ya libala kolela te s'il te plaît ma copine salinga pasi s'il te plaît nayebaki qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas s'il te plaît
yo zala kosala semblant nazotuna yo nazosentir quelque chose, mais s'il te plaît, je suis désolé. Ah, s'il te plaît, j'ai fait tout d'être une femme parfaite na bomba secret ya libala ya ndaku na ngai ya mobali na ngai, mais s'il te plaît. Ah, maman Lélie. Ah, ezali pasi. Ben instinct na ngai ekosa ngai te sixième sens. Nazala kosentir, omoni yango. Ah, ikena oyo aza ndoki ya mobali. Na bilamba. To aider moninga na biso, faut te aider s'il te plaît. Hein? Namoni faut te aider. To ko aider ndenge nini? Nayebi te. Mais nakokosala tout tokangisela ya ta bilamba. Oui, yango na ngai pe na proposer. S'il te plaît, tosunga moninga na biso. Chinere. S'il te plaît, oza moninga na biso. S'il te plaît, il faut changer pe apparence ndenge mobali alobi. Mais nako changer ndenge nini na eta na ngai oyo pe ya zemi na ba masque oyo naza nango. Nayebi bilamba bien oyo ekobongisa yo na ba masque ya grossesse oza nango. Ba idée na bino eza bienvenue, mais naza na eloko ya kosomba te mbongo. Tosengi yo mbongo te, komitungisa te. Nalobi nga na kozwa solution nango, tokozwa solution. Merci beaucoup. Merci. Oui, t'en fais pas. Yo eza copine na biso, non? C'est ça l'amitié. Tokosunga yo toujours. Merci beaucoup. Merci s'il vous plaît. Ndeko mwasi aseki ata wa. Aseki ata koseka. Bakangiseli epe moi quelque chose. Oyo penza na mwasi azemi eza malamu. Eza mwa ebele awa. Meka yango moko. S'il te plaît, ekokoka yo na ebi. Problème eza keke na. Na ebi te napesa bino merci ndenge nini. Je crois mobali na yo akomona yo changer look. Sepela nango. S'il te plaît, latango kaka na buto kaka bandango ataka avant aya kokuto ndenge mosusu. S'il te plaît, ake musala. Na butu boye, s'il te plaît, na butu. Ayaka butu mais attaquer kaka butu. S'il te plaît na mwana. Faut na prendre soin, mais mobali na ngai ya s'intéresse à liso na ngai tatusha ngai te. Ongo ba mobali no atusha kote. En tout cas, même biloko na ngai aliaka te. Mais pourquoi? Éviter peut-être pour naza propreté. Non, c'est pas une excuse. Olingo le bakenga fallait na provoquer. Non, même pas que provoquer. Mais ali responsabilité na yo. Fallait s'approcher na yo, à prendre soin na yo, à tia yo à l'aise. Ok, d'accord, ye wana pe butu. Attaque. Avant. Buka mapeka. Babenga ngo buka mapeka. Avant. Eza pe ya moi mikuse. Moi, babenga ngo ni sexy. Buka mapeka. Avant na bapokwa wana. Kitia pe nanko mapeka pe. Moi c'est à pembe. Obanga nini tache eza te. Kiti sango penza bien. Azo ya neni tale. Il faut maquillage, betela et rouge à lèvres wana na ba tile. Na ba nini comment on appelle ça? Raboter ba crayon. Betela et ba crayon. Ndeko moi ça ni atelier pe ba rouge ao. Ce qui rouge à nini wana avant. Zeli satin. Lelo penda soka ya omona tendance changer. Tendance changer penza te. Bandeko basi. Bandeko mibali.
ezali pasi mwasi kuna aza kobongama avandi mpe ye wana ye asali mpe semblant. Bienvenue mon chéri. Buzoba nini oyo olati boye? Buzoba nini oyo olati boye? Babenga yango buka mapeka. Buka mapeka ya nini? Osepeli nango oza zoba, oza katika beti penda yo. Nasepele loka tiki banzoto polele boye. Yango benga oyo robe sexy. Nzambe nanga. Tele longi na lo, tele longi wana maquillage. Yo zo kende na wani. Okomo dire masque moko bo. Nasali nyonso pona bima mwa malamu. Obima malamu lokola yo. Wana fantôme ou bien nini. Yo za normal ngana osepela na ndoki bo. Ozi mbongo ya kosomba bilambo nyonso. Nasombi te. E uti apozi yango. Ezali oyo soko za na baninga malamu bakaniselaka yo. Elingolo ba copine nanga baso. Ay. So nini ni humiliation nini ngo memela ngai. Nasali nini pona yo kende ko sambwisa nge pa ya ba copine na yo naza incapable ko sombelo bilamba. Okomi ko kendo bonde la bilamba ko kendo yebisa bato nyonso ke so incapable ya kolatisa yo ngana sala yo nini ko. Quelle humiliation boy. Non, ça t'est oyo kanisi. Bazali ma meilleure copine nangai s'il te plaît. Mais s'il te plaît, na bon na sengi bangote. Nalobi bilamba musu seza wapi. Bilamba musu seza wapi yango wana mopanzi. Ndeko mobale azwa bilamba nyonso. Tiango moto. Prochainement tango bakopesa bilamba okoyeba na koboya atiango moto kota na kati longolela ngai oyo lati wana nyasa yaka nango natia na moto awo kotumba bilamba na ngai te bilamba yango zobenga bilamba tala yo tala malamu mitali pe na miroir omoni même ko yebi même ko tia maquillage te na bilongi bambuma soki banini bimi yobo pasi yozo luka muto ko humilier ngai te ozaka wana na papolo banzete na makolo wana pasi tumba bilamba nyonso ziki sango moto zika tumba nyonso penda donc kenda longola yo wana mususu ya kotia na moto ezali pasi olingolo ba après ba effort nyonso na ebité on dirait rêve ndoto nazo ebate keba s'il te plaît namoni mwana mwasi moko aza quelque part oya lingi déjà en tout cas na mona ye na mwasi mosusu te mais na bandi ko suspecter le deux ngo sala ndenge nini. Non, il faut tosala enquête. Babiloko nyonso ayaka osomba awa namoni ngai fo nalanda ye sima. Na osala enquête. Sala ye suivi. Sala ye suivi tango ayaka osomba biloko amemaka ngo wapi. Il faut toyeba ndeko mwasi mayele sili. Et voilà. Aye kosomba comme d'habitude ya kosomba biloko. Ndeko mwasi pe aza ko veiller. Aobi lelo penanga na Holanda e. Lelo na ko filer. Lelo na ko yeba kenda na babiloko wapi.